po ile sala na nini po to mona hata chuni fa bale kogo yo sala manengi na nini bana be watikala bazemi bana bele babala miye ko kufa po so mo so li kutaje bale kufi yelo motike mutala adala mbongo te ma atima kiss ala kiss ma na mbongo te bomona resala mapwani yo na sabino likambo voilà Zaïli la servante dédiée à Zoé Sabino non Sabino diable c'est la étoile amour tant on est là pour moi c'est étoile dans étoile mon a une grande dame son a quel look pressé diable aurait étoile na wana on sale là attends ce qu'on a vu c'est ça on a pressé pour na apparaître nous ayi binga ce qu'on a c'est na mo ayi bi mam sutala nem Sabino bien mais mutu toi kota na wanganga otire mam supanga oh oui pour fier comme maintenant niveau il y a aussi un bel bâti un bel ce pas nyama nini batambola ba nyama ata yo mo pate Dubai et mo fait so comme ka mkemke na Dubai ke makambo za kuna mari msasoma bapangu alata makasi ba bijou za nango ba poto akenda pe likona maza star ozomona star ba yebi grande chanteuse ayemba makasi makufa tkele mokilo so rotelika zuka si olosa mabende joa ima se mari taye omo retina monte na vana po atika nyos wana ba perrique azala ota suri ba 1000 perrique atika ne on doit trop dondo na mo ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ngeko landaka yango ngeko talaka yango na Vincent Makeba Shalom, shalom, peuple de Dieu, bah mourir à Ciel Vert TV, na Pessimino, merci beaucoup. N'engé bo préféra Ciel Vert TV, chez Nabino, oyo, bozo kama kambo malamu, oyo kota rabino lola, oyo fungola rabino vraiment beaucoup manabonzambe ya makas. Quant à nous, Pessimino vraiment merci beaucoup. Bon continuer toujours à s'abonner, surtout qu'on s'abonner, bon s'en a bon s'abonner, et bon partager l'émission, na biso to salara oyo pona, koko ça toujours ba tuna bonzambe. Merci beaucoup na nous surtout bon ça la carte Ciel Vert TV pe na bo sanité na sima ya caméra na moni Jonathan Metikwiza wana zali cameraman na biso asika oyo aye carte na Ciel Vert TV bon on a suivant comme ça na vraiment na ye oyo to no travail na ye merci beaucoup to ye na Ciel Vert TV ne to lo baraka biso to yaka pamba te na TV so mo biso to l'équipe boye eza pona ko édifier ba na nzambe to ye na émission na biso to lingaka mingi ezali ya Mozindo. Pourquoi Mozindo ezali ba révélation oyo pasteur Vincent le DG à Ciel Vert TV appelle ça rubrique wana ya Mozindo poto kotaka na profondeur na Mozindo ya makambo ezoleka vis-à-vis na environnement vis-à-vis na église vis-à-vis na makambo ezoleka na mukili yango to pesa kombo Mozindo to kotaka vraiment na kata Mozindo ya makambo no surtout na pesi susu merci na DG à Ciel Vert TV le révérend pasteur Vincent Makela patriarche l'homme paranormal na PCA merci pour ba innovation au ezali na grâce na yende au mona biso tozoleka 100% 565 na Ciel Vert TV pour na ko édifier peuple baza mukili mobimba na PCA merci place azali nzambe ya continuer ko pesa be inspiration ya boye ko pesa makama ya la mupona kokota batu na bonzambe na yende to lobaki na émission Mozindo lelo naza na pembe na ngezali mama Bénédicte Makela. Au boye billet azali moi si à pasteur Vincent Makela ma pasteur la servante Bénédicte tozana et to de critiquer ne émission lelo to lobana to solana na tina ozota la makambu ezoleka na Mozindo pona la société nazo pesa et salutation apesa bino bana na nzambe mbote mama Bénédicte Makela mbote évangéliste Cédric l'homme valable maman Bénédicte Makela
obi ke ndenge na moni yo boye na ebite so na rôle banini okamusinga oh nakamuso ndeni opesinga mbote na ndimi mbote te eloko ekamusinga premièrement ezali aspect ozobimisa confort ozobimisa ne baomona yo na beauté comme ndongo na bilele vraiment na ebite na rôle banini mabe bon liboso nazala na beauté te oui ozalaka na beauté vraiment oya lelo bon napesi yo nanu mpo eza mwana bino ya mois de la femme napesi yo nanu vraiment bonne fête de la mois de la femme bon parlanga na oloba merci te parce que nazalaka déjà femme eyaka mpo na moi tene na femme nazala femme bandaka moku nazalaka ne nde nazalaki femme ti leo na femme bongo journée na bino ya le 8 mars oyo bozokata nzoto boboma nzoto eza biblique te kokata nzoto par rapport à quoi neti nga na kokata nzoto mpona journée de la femme te tolataka soki elambe eza soki oza nango olati eteke il faut natoka mpona lelo mpona journée de la femme non moni bato balataka lelo soki ekala bazalaka bafemme te londi bakomi bafemme lelo bazalaka liboso mibali nayebi te tobenga bango banani bapapa mama to banani. Merci beaucoup maman Bénédicte ozali la servante de Dieu nayebi kokadraka mpe bamama vis-à-vis na église na communauté avaye debereka communauté ya monene oyeka mama repas ya pasteur avesa maman Bénédicte Makela tolingi vraiment tokota na profondeur ya makambo surtout mpo na bino bamama ndenge bamama mingi basa donné na mois de la femme namoni mpe na baéglise mingi basali baactivité oyo ya mois de la femme ya journée de la femme mpo na yo mama journée wana elobelo nini etaki servant de Dieu naomona on neti bajournée nyonso nde nazalaki lobi les 7 nde naza mpe lelo donc ezolobelanga eloko te parce que biso déjà dès le départ na biso ya dès le début tozalaki déjà bato mo toujours da fondation na biso papa na biso momi biso ke non mois de la femme ezala on a tina moroti eza pe biblique te surtout ba chrétien pratika tout ça la makambo eza na bible mambo eza dehors na bible o mokile fabriqué te bité ce que uta wapi ngapela ndika ko fetango wana eza pona suye amnanga non ko sala te dans leur bébé ça mambo na zwa liboso on nga la pratika ngo ti lelo donc cela comment changer c'est que maman les autres bosses il y a le kuta le roi est solo on a considéré que non moi de la femme journée de la femme pour nanga existera té et dans la tina moroti. Merci beaucoup on est allé la servante Bénédicte Makela à l'obi pour na journée de la femme existera té c'est là mais par rapport à ba maman ozo cadrer na église ozo cadrer na église baza pe ba maman mingi to mona bango pe baza ko célébrer journée wana. Et t'es que ma maman, c'est que enseigne bango bien té ou bien comment? Ah bah ça déjà bien enseigné. Bah moi bazara déjà enseigné ma case pas patriarche. Zomon. Bah déjà moi bazara enseigné donc n'andimite que maman m'aura bereka a refêter journée. Tant zo ba patriarche faut tanga combo. Pour ba tum sus ba ba té patriarche nenan. Oh. Patriarche pasteur Vincent Makela, ça patriarche. Zomon donc bango bazara déjà enseigné kala. Et pas patriarche donc nyoso ezo ya wana mi pepo to me mama na ngoti vraiment na nzambe ya pasteur Vincent Makela a me mama na ngoti. Merci beaucoup la servante Bénédicte nenga lobi kaka mu pepe oyo o me mama na ngote mais eta que maman na miyo na qualité ya maman oyo za ko éduquer masse ya ba maman oyo éduquer peuple de Dieu ba maman oyo ba maman chrétienne na miyo na qualité wana comment ozomona église ba maman bazo ko évoluer ni na vie chrétien ni oza kati na ba maman ba évoluer ni vis-à-vis ba maman na oyo kadaka to ya communauté ya ba église mususu bazo évoluer ndeni. Bon noko répondre on a deux volets. Il y a liboso na lobake non ba maman mususu bazala ba ko évoluer bien ba sala musala nzambe malamu ezokene mam surtout maman ba ndena bike boko na bango ba yebi eloko bazwaka ya liboso donc baza ko évoluer bien mais l'autre moni peut ba fait étranger mingi koti au mona maman musabi ngena za maman na c'est la nzambe mo mona na journée boy aza maman qui célébrer ngo OK ko ça ba n'importe quoi asalisi moziki 100 kg maman so bazala likolo mona 4 moko libanda ba masidité na parole ozomona parce que tout le monde ba loyenge comme trop na vie chrétien
borlenge komi mingi bato me konsela nzambe ka pona ba non pona ba titre aza na titre mo boy non nga naza boye naza mama boy donc to sena pona mi ba titre mais or que so otali mi bien na tanga ba papa Vincent na tanga ba papa John Lokadi et ça la ma boyete baba to ba patamboko ba bande évangile na bu jeunesse nyos ozomona et ça la ma bongo te ba c'est la plante de 4 na solo ba vanda na ba pe kimi mona da John Lokadi le kagang nga na apaka mais o ba yebi c'est ça moni donc ma pasteur ça nga nga na boy o ayebi so ma pasteur Vincent ozo comprendre donc to yebi que non les lovis chrétiens comme le roi moi vie mort be mutazo loba qui naza chrétien mais so tali na kati na profondeur hôtel la misala et là monte za relax za chrétienne toi za maman c'est la nzambe est-ce que exactement on peut ça maman neti nga biki na za maman c'est ça le rond que moi na ngai ya moi si asa bien chose na ba façon mo boya bien ti ozomona mais ba ki na za maman naza chrétienne mais faut tout le monde a misala c'est ça donc yozo ozo côté bala mso to libanda ke il faut za la boy ngapa mobile na pasteur Vincent Alexandre que non pantalon ils a dignité c'est ça pour na moi si nga la tanguti ata libanda on a quelle l'église autre tel bana l'autre na la tarango ata libanda okay matanga mo pour na malili nde ba bo manzo na le ton point non là tango te omoni non là tango te que na bimi boye na église na robe mulai na libanda la ke na la ti pantalon double face to moi na ngai ndazawana na ndo ti pantalon la koli poni yo moni ba viole komi mingi parce que nous au cerveau je ne femme pona nini et ça la nini po ele sala nanu nini po to mona hata chune fa bale kobo yo sala manengi na ndengi bane be watikala bazemi bane bele babala mingi ko kufa po so mo soli puta li bale kufi yebisa sko journal ngoti elengi nango ezani kapo na liputa mais batebe baza na ignorance ba ignore bazami na vie chrétien bien maman bene ozolo ba bien na raisonner sur une émission toto ça na yo dernière émission ba tumingi ba commenter ki ba sepele ma case parce que bazaki sur na ba question tout on répondre vraiment sans hésitation na ressenti que lelo pesusu bandeko wana tout baza sima poste téléviseur na ba sepela maman Bénédicte toujours parler sur la moi de la femme to le belara mais to mona ki maman Olive ayamaki ba maman a célébrer journée wana etaki ba maman etaki yepeza maman oazo ko éduquer ma sa ba maman a célébrer yango ba famille chrétienne pe ba landaki na sima bazalaki pourquoi landaki bongote parce que ba famille chrétienne ba servante ba sima maman Olive pour ni te yo pe rosa na pour accompagner tenga zalaka na sima nzambe na sima nzambe ko na sima muto mokilo bilongo lo moti to lande pour na titre na ki maman Olive pour na mbongo te netsko nga mbongo non te honneur nzambe da pesa honneur si vous avez monté pour peut-être tourner les Nzambe vous comprenez donc si on a la Nzambe na ngai so ben là que nous ça là qui église mort boé but ba c'est là ba to sambela là la ngena ken le rezara pour na ba nini car pour nous célébrer mois au tino kete na de Nzambe ça suffit pour nanga. Merci beaucoup. On est à dire la servante de Dieu. Bénédicte Makela lobby est déjà honneur à soi et pas Nzambe parce que Nzambe lobby basa linaye bazara triple honneur. Et déjà Teresa Moussa Nzambe a triple honneur que le KO et maman Olive européen ça a été maman Moussa européen ça a déjà Nzambe déjà pesa honneur wana. Maman Bénédicte tozara toujours toko banayo tozoko ba vraiment nayo. Et le koto mon ami mikolo vis-à-vis na mon natie mokinde komi ba jeune fille ba femme neti bino bozo ko déconner trop na makambo mokili pourquoi ko déconner na makambo mokili ndeni otwana mokili oui parce que tozo mona ba bilenge basi to ba mama ba komi ko déconner makasi mingi to mona bango to mona même ba réseaux sociaux mingi bazo bimana ba nyama o tobi na bible ezali abomination lelo moi si akomi bimana ba nyama moi si akomi ko pesa nzoto côté ba serpent vis-à-vis na tozomona yango bisone surtout dernièrement tozo la émission bon tozo la image salamaki na Dubaï
babilenge mwasi basi moko netika bafille oyo babasi oyo okataka na bonzambe tomoni bango mosusu bakendaki kopesa batolo na bango tolo na bango nyama afibi azobenda yango azomela yango dernièrement tozomona moko ozokufa mosusu tolo ne vimbi mama Bénédicte neti yoza éducatrice ya masse ozo éduquer ba mama eloko wana tongo otala mission wana to otala bana basi ya bongo pona yo komelo elobelo nini. Bon, nazokama makasi. Nazokama pona omona nyos tu wana bat balingi mi ba apparaître. Elore bo ma fille wana. Aza na téléphone iPhone ezoboma, aza la vekile. Afuti la ndako avant même mariage, afuti la ndako na ye moko ya bien influence. Azo voyager ki ba Dubaï, wala azomona ki azo vivre. Or que bien aimé qu'on vivre solo et ça muto vivre kat na Yesu. So vivre kat na Yesu so vivre penza. Mais so me narata mokili. Vie za mukuse makasi. Mais bango balobi ke kat na Yesu ngo bazoya ba omona kizo mela. Ba ba besoin de lobi ke ba paraître ba mata ba avion, ba sala ba commerce minene ba leka na ba TikTok yana ba leka wana zo la sa ba bozusko yebisa suko bango ba omona ke nzambe zo mela. Ezo umela parce que bango bazoe mone pa nzambe tango zoe pa ko yana profiter bon yana profit yero se pa nzambe Bible ngoma ke venez à moi bino se boza fatigué boza chargé bola mikime ba nzambe ngala pesa no repos nzambe ko vendre siko yo za mutu mo pa nzambo ye no te ke pona pesa au repos yo indépendant pesa wa mutuka Bible bi ke za matabisi Bible moi que tout le canal liboso bo konda likolo le reste mituka bandako mabala ya matabisi ozomona mais yo wana le bio mais bango ba mona kasi on a ebisa bango ti liboso e pande ba lukano eloko so ba lukelo wana matabisi wana roya parce que ba ya pour mona matabisi te pour nini ba ena luke ngani na bona ke elo wana za ko approcher na profit so ki eloko wana na Hollande sili c'est que no ya lisute ozomona. Donc, ce qui est pas de frères, non, pas de aux chrétiens, aux aux enseignés, aux vendre ta parole, au mona, mituka, bambon, et rien, on a pété, au force, c'était penza melabiso, à pesa rabilo et ou melara. Tant à pesa, tant à bombelio, à pession dans le boko, à bombelo, bombe, té. Sa condition de là, la bandou va pongi, tandis que bon, va la pongi. 0 heure, 1 heure, faut la mouka. Ok, ça va sacrifice mais nzambe o lala kitoko titorate umeli nango ozomona babi moni muto a ebinzambe zalara wana moni foza toujours kara wana ovandi wana ozela ate nzambe ate umeli ovanda wana ozomona biso te umela melo to vanda to mona ke non nzambe wana o pesa suma kama to vanda to poser no ala mkanga na budite pona kende ko bina te. Non, ça, n'a pas été pour la kumba à l'angapé. Non, on a dit pour m'baller dans la kumbi, na ké, na yé. Ozomona. Donc, il n'a pas posé. Ce que l'on a lukanetini. Maman Bénédicte, la servante de Dieu, maman Ozolo, est-ce que vous avez une épreuve que vous avez na butu, bagenda robine na butu, basa la rabani. Est-ce que vous avez une épreuve? Ozolo belawana. Ngano te bike ngana yo. To yebike maman na lo bela solo. Ba fi mingi lelo. Ba filming mon jeune fils tout bala mikie ba 18 ans ba 22 ans au moins kaza véhiculé azala nini ba toucher dans ba loge ngano to yebi ozomona ngano to yebi mais bandeko wana to bandeko su bala na biso ba yebi ki ba monazolo beza vrai ozomona ba toucher mi po ba ni vie mo be vie appréciée sous garama be na vie ko ke na pressé te zala poser yo aussi nganga place qui na basela rani yo no mote ke mutala azala mbongo te mais asimba kiss ala kiss ma mbongo te bomona resala mapoani yo na sabino likambo wala zaili la servante de Dieu azoyi sabino boyo sabino diable c'est la étoile à mutu tant on est na abuna za moi c'est étoile dans étoile mon a une grande dame. Si on a quel Luca pressé, diable aurait étoile na wana. On sale lango. Attends ce qu'on a vite, ça on a pressé pour na apparaître noki. Ozomona. Ayibi nga ce qu'on a c'est nango. Ayibi mam sutala.
N'est pas bien mais mutu toi côté na nganga. Otika ma musu pa nganga. Oh. Oui. Mutu côté pa nganga on a ke talisa. Ba iba ki ngambong. Na ke talisa ba chance. Na ke kanga loketu. Na ke na za mos mbel bala nanga. Na mbel bala nanga. Iba ke nganga to peso na gauche. A bombelo bombe na droite. Otika ba mbula. Ba kete no ba 2 ans ba 3 ans ba 5 ans. La servante de Dieu ba connaissance sur on a ba révélation aux obimisa oyo. Aux gens ouais pas au vendre na pasteur Vesanda kuma ko bien aïb ça quoi on va so la buna tongo beza nzambe ndim to révéler. Te me babi mutu akamna boyenge bi. Kamna moyenge bi faut to likabo wana ti. Ata tu ya lobby wala lobby nete. Car du fait que la dame s'attacher na yi. Ya ba rayon ti to zwa. Na lo wana comme le roi moi si à Lyon. Ngana ozana. Za Lyon. Merci beaucoup Wanezala qui maman servante de Dieu qui maman Bénédicte Makela né toujours continuer na ye maman Bénédicte Makela sujet aussi ne peut si on a tout nyo wana vraiment ezoleke la mukili mobimba makasi parce que bana basi ba komi ko coucher na banyama est-ce que vraiment la Bible eza permis ton la vie chrétienne au terre ba maman au enseignant ba qui a permis moi si au coucher na nyama na lion na serpent na mboa na niao est-ce que nous enseignant ba maman bongo eza permis même la Bible la lobela nga mboa la te ozomona ba ba so ba coucher na banyama na bi que eza vie appréciée ai ba que tant que au sala bon coucher na banyama mele mabele azui sous $3,000, $4,000. Aïe non qui na boîte à pandi, ba moneka fimo wa sala raté mais à blora bien et après. Azumo. Quand on azumo na likolo nango. Azu succès, ozu. Likolo nango ma belle vimbi. Likolo nango liwa. Est-ce que tu as mbongo basi so liango? Ne tu akufu na mbongo nga liango kutu. Alien mbongo ngote. Moi que j'ai plus moi courte joie. Il tango muke, bisa moi tango muke. Ozomona. Ada la posa qui la vie appréciée ko kuchina banyama abomination abo donc même moi ça kofi na la nani capita te ya lola to ya lifelo directement on ça escalté maman na lifelo maman Bénédicte ningozo le belango à ça escalité à qui maman lifelo est-ce que vraiment ningo oza ko enseigner bana basi enseigner bana basi vraiment faut enseigner parce que bandiro mususu baza pe na ba église koyoka ki mona pe influence ko influencer par ko ta na monde wana ni vraiment repesa bango comme le basi bango na mutu comme conseil ya on autre mona maman mususu azala ndaku na ye aza mama ya bana mais moi on a bima na butu akenda la table ngabana ngame ministère ninga za wana so ameki on le mabo mona wana tekelo ngolongo Omona. Na obo meti mena obatela. Elle m'a payé bisa rappel mutu. Mettez où yo la chema ozo séduire batu. Ozo benga banani. Mi baliti. Pe mbela nene ba oya. Tant so ya mona ba la chema batu ba lula e. Amoni ke nem tada la belle do aleki ba fino so na kitoko. Yo la ba maman di wata bala na belle bala mono ere. So to ke côté la ba profondeur to ke ko continue ba sous-sol. Au moins que ba fi wana maman na za chrétien, ama mo kambi. Mais comment expliquer moi on a comme na ba nini wana. Ngala souhaité te nga mona ko na makambo wala ti. Pour na talisa na talisa e bien. Que nga maman na za boye. PDL ndako so na ka to portara yeso to zo na église. To rentrer ndako na biso. Avant de la prière, moi on a quand même surtout na bouton va te prier. Et puis après ce comme comme to sambela. Ah non, dans 2 ans. Et puis que er et coquille moni. Les résonner à la chambre. Les résonner comme bon. Que bien va nous se prier. To côté ça yo to lingi. Dès le début. A quand même soit moi am quelqu'un li amona bonne pour na biloko. Ozomona. To côté yango. Ayembe abandema nzema zo yemba. To côté yango. Tant yo côté moi no mabe. Yango moni bala basa ba suki le lobongo. Maman na rolela. C'est ça. Boy na boy. Au salaki nini. Pour fia comme maintenant niveau il y a aussi un bel c'est pas nyama nini. Batambo la ba nyama. Ata yo mo paquet Dubai. Yo mo fia so comme mke na la Dubai. Na la Dubai que makambo za kuna. Maman Bénédicte Makela la servante tout le monde a ndenge maman salama vraiment ndenge autant rappeler Bible na Bible ko femme chrétienne autant rappeler Bible croire en Christ. Est-ce que la Bible est vraiment dans la jeunesse
tina apocalypse et à place moko ba esi biso que moi si Europe so ta epesami Europe mais ça no nyama libele to rosanga ona nyama est-ce que ça livre vraiment permis te na bible la nga bible nzamba bible so to te yaka ezalati bilo bongo euta na wapi e ba abomination grave yana bike baba sa ba keli felo parce que yana lobi kolo nango ni ne salami akufi mabele vie mais c'est bon alliant courte joie bisonga tango muke bisonga moki omo kilo l'homme va dire tina morote au bundana au forcé parce que sotaline bato bele ba kufa ngali wa ebangi sanga lokwa se Marie Misam ezate ebangi si on a ndenge nini famille à la famille chrétienne ebangi sanga komona na grandeur na ye na ndenge ya zala Marie Misam soma papangu alata makasi ba bijoux nango ba poto akenda pe likona ngo za star ozomona star ba yebi grande chanteuse ayemba makasi makufa tikale mo kilo so rotalika zuka si olosa mabendeko joa ima se Marie taye o mo retina monte na vananga po atika nyonso wana ba perrique azala onta soki ba 1000 perriques atika ne on doit trop dondo lango akenda tene lo monte se mabele que ça na tina ni na kemelisa mbwa mabele après likona on a kufalanga c'est ça tina monte maman Bénédicte au soulever point moko boiza e bank singa pe makasi ya point maman Marie Misam moi azaki pe femme chrétienne vraiment liwana pe ça biso be surtout biso ba chrétien be passe vraiment e bank son sens ni c'est que maman Marie Misam akufa na liwana nzambe te yango bank saki yo bon kokufa na trop jeune bongo ngala mola kezaki na monsieur ebele o ifaki nzamba sali la e faut ba 40 quelque bible même que tu so âge to kufa ozo comprendre bible pesi âge o mutaro kufa so na o santé pasteur bazana pona bato bazamu faible ba kufa ba 70 ba 80 pour bato bazapela ma casse ba ça 20 ans et parce que Marie Misam a 40 ou 42 ou 41 est-ce que t'as un kokaki tout ce qui va dans suspense maman Bénédicte c'est que nous nous belango nous pesi réponse wana c'est que nous dans la kufi liwa nzambe te parce on a l'obiti tana e kokité parce que tout le monde a lelo ba jeune bébé bazo kufa so que oh mutakufi nzembo mutapesa naye mutazuite dans bible on me pesi so âge mutaro kufi là donc so akufi na âge wana komi na ngote c'est akufi na ndero volonté nzambe c'est pas et ça volonté nzambe c'est balia qui te ata kolia te mambo zebele ceux qui m'ont prometté musique malamu te comme ça vient mukuse parce que vando kalia yo et ma porte mori fungwa maka ceux qui m'ont fungoli en ngote donc ata la c'est wana te ozomona donc il y a un moteur tout ça mais tout dans la ba chrétien solo bible chrétien pratiquant bible me laisse que azol comme vrais adorateurs on va adorer en esprit et en vérité ozomona so za vrais adorateurs adorer en esprit évidemment bitumbe belé mando ya demando bunde so bitumbe belé la vie tu vois là ba mabe tu vois là ba très azolia aussi moi bateke yim tazolia yo mais nzambe le kwa bike so que za pona ngana no za contre nga ndebe le kwa toujours na ngambu nanga nalonga merci beaucoup dans la temple la tête haute pour nzambe ça longi sanga de la période le nzamba yebinga ozomona to na bona nzambe yo yebinga po bitumbo yo bundela ngai o yebinga. Merci beaucoup à Bozola Nezaï, la servante Bénédicte Makela, Ande Moutou, Azo Pesa Batoli, wana ba conseil, wana côté Bandeko, Bazo Bunganzela, Nzela solo, ba direction solo Rolandezara dans le Seigneur. Soko Bungi Nzela, ok, au Kota na Mai, au Rodin na Zamba. Vraiment Nzela solo Zara dans le Seigneur. Merci beaucoup na Bandeko, nous surtout Bazola na émission, oh, Baza na Moun na Muki Mobima, na Pesibino, merci sans oublier, Ban na Vallée de Bereka, ba combattant Christ. Pesibino vraiment ba merci quand ni personne bozali bola na émission oh na bo santé ba jeune ya vailler de bereka sous oh to zara to kumba marabaza ba combattre to kumba misala nzambe na bango vraiment nzambe apambola bino pe bo continuer toujours conseil la nzambe sans oublier les révérends pasteur Vincent Makela les patriarches na pesi vraiment merci ba innovation ezara maman Bénédicte
Thomas Ozinda na biso vraiment na émission Lora Malamu et où me la vraiment té. Et moi de la fin na émission auto pena conseil ya mukie le sous au petit déjà est bien au baïsu ndam pona au pesa bana basi mususu pe bazana va ya okinde. Bazana nzela okinde kolanda ba luenya mukili parce que ba fille wana ba kena monde wana lo jozoloba. Bazo séduit ba fille mususu pe belé hein. Bazo landa ba bilo wana sko tolini européen bon pour vendre assis mi pe baza ba chrétienne. Pour vendre assis na maman nzambe tolini européen ça baron. Bon tolini ngeza ke bande ko na bola na ngambu na biso. Ngambo vie nzambe so la kitoko. Mais vie wana so la mabe makasi. Faux vie. Moni, moi ke so le mabe. Ozui nombo me ovi mabele. Ozui mo kufi na yo. Donc tina mota so la mabe. Vrai muto so la nzambe mo donc avec les vieux qui assurent. Nzambo penel maître et tempé à circonstances. Les souverains sacrificateurs, les rochers des anges. Yenda sola kitoko. Les choix responsables. Yenda sola bien. Ba toi sola na mabe. Alléluia. Yende toi na ngambu na ye bande ko miso Rolanda yango. Ngala ate pola ndeko landa nani te landa nzambe. Malheureusement bande commune balanda ba émission bo. Te bango balinga bilora beauté mais que bala nzambe baza converti pour ndito tona belembo to la bilembo. Bala ba vrai que toi na bilembo nzambe so la dit que émission ba te nga koto ni makam. Donc faut ende koto. So ba nemu tumara ya mtalikola ba fo mutu. Mutu le bien le cas à calculer nga les sous. Moni. Ando finga ngola ksanini. Te no la tsalo to la tsaka nzambe za katnanga. Waza katnanga za makasi. Ko le waza obino bo Holanda wana. Ah vrai mutu. Donc c'est la personne ngala bo ke ba luka bino ba partout pour le temps au koya. Bana beba zuba problème poignet. Mon lobby au sali mabo sali mabeton au koya zuba problème au comme le bouc émissaire. Oh bona boy te. OK mo za problématique, t'as la rétroviseur. Au tala au tambola kindengeni. Ozomona. Donc biso to tala nzambe wa benza ma pasteur Vincent ko sarate pour ne soit laka akokisa. Azang sa monta, ça la rende to yokana. Aso la rito. Conseil à moi. Merci beaucoup les conseils à la servante de Dieu maman Bénédicte Makela. Vraiment maman bimisa na ngamo na na kata plateau na za surpris parce que maman Bénédicte to ebaka ils allaient été vraiment nzamba kotika cinéma biso qui osa vraiment affranchi aux à la libre. Ceux qui m'ont commis dans le Seigneur les choses assez. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. N'a pas maintenant affranchi, donc n'a pas affranchi. Merci maman. Et ça vraiment ya kolobelate misa les hommes nana malobozo bimisa ba révélation zo bimisa vraiment ba neko baza na sima poste téléviseur vraiment baza au CP là ba CP vraiment na ba mabomba mi obimisi vis-à-vis na marambo ya nzambe. Vraiment maman Bénédicte na pesio merci vraiment ba salutation na ba neko oyo ba connaissance na yo ba na nzambe oyo encadrer na différents continents. Europe savoir salutation sans oublier na numéro na yo ya téléphone. Merci beaucoup papa na pesio non merci. Pour disposer tant na mingi to so la émission yo vous appelez moi basal na nzambe donc ils ont vraiment malamu botikala de la vérité et aussi biso vraiment bien donc on peut ça mbote mingi pas de ba libana mboka na pesi mbote pa papa Edi maman Nancy maman Mati bébé langa bébé précieuse maman Marcelo na pesi mbote pa ya Belive Makela na pesi mbote na batu tout ba Esther ba Beni Bene grâce ba ngotu ba mbote belé maman Clémentine Mbouma la France donc ne pas mon comme ça hôtel c'est longino et ça langa bien na pesi mbote batu tout ba sauver be ko za libana mboka ba mbote na bino sans oublier pas patriarche le pasteur Vincent Makela motema numéro de téléphone nangai donc plus 243 89 80 84 387. Merci beaucoup maman Bénédicte Makela la servante de Dieu. Merci beaucoup na temps au disposal qui est reko sunga papa mais au disposé temps pour na ko édifice toujours ba na nzambe quand on nous ciel ouvert TV mobile to merci continuez toujours kozala na se makolo ya basali ya nzambe pe
kozala toujours kotosa misala ya nzambe nzambe apambola. Merci beaucoup tokomi presque na suka ya émission na biso wana ezalaki mosai na bino oyo ya bolingaka mingi évangéliste Cédric Makela petit frère à Jésus-Christ mwana nzambe vraiment oyo alingaka bino makasi oyo akotisaka toujours bino na bonzambe akotisaka bino na misala ya malamu ya kosalela nzambe vraiment ye wana moto ayaki kopresente émission tokomi presque na suka na bosani te so navandi boye ezali na grâce ya nzambe na nzela ya le révérend pasteur Vincent Makela l'homme paranormal yende moto apesa biso nzela ba opportunité ya koleka même vis-à-vis na bino boye ba biso mpona kopartager sa malamu grâce eutali na mutu ya lona ekitati na se biso toza toujours na se ya makolo toza toujours ba grâce wana nzambe apambola ye a continuer toujours misala ya malamu mpona koedifie bana na nzambe na bosani te na nsima ya caméra tozonde na lobaki au niveau caméraman na biso aye Jonathan Metikuza nabi ke bomesana na ye malema eloko nyonso na ebandeli ezalaka na matata mais avec le temps akosepesa toujours bana na nzambe na mosala na ye ya kofilme na bosani te sans oublier gentil Ashima Clarence mère mama mokonzi napesi ye mbote napesi bana nyonso tu ya famille Makela mbote famille Makela napesi bino nyonso tu mbote nzambe toujours azala se na bino asunga bino afungola ba opportunité place oyo tokomaki te tokoma na bosani te libote ya Vallée de Bereka oyo ezali le révérend pasteur Vincent akambaka yango napesi nyonso tu communauté ma Vallée de Bereka papa wangata basala nzambe nyonso tu ya Vallée de Bereka napesi bango nyonso tu mbote nzambe azala toujours na bango bazala toujours na se makolo ya nzambe na nzela ya pasteur Vincent boromona toujours makamba minene nakomi vraiment presque na suka na bosani te chauffeur à papa Fibo na bosani te Marcelo Koloma Kusa Esther na moni wana bene na moni bandeko nyonso tu tozala na bango Belvin Makela vraiment nzambe ya pambola bino sans oublier Sephora Makela la servante bandeko nyonso tu balingaka ngai na pesi bino nyonso tu mbote papa Edi papa ya Jonathan na pesi mbote mama Mati nzambe asunga bino na komi presque na suka émission tokuta na dernier numéro nzambe apambola bino bolemba te bo partager émission bo like bo sala toujours pona lokumu ya nzambe apambola bino mama Belite tokomi presque na suka toka bwana bora ciao ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likolo balingami na ye ciel ouvert